Ok, nous avons mis chez Bango, pour que nous concert, le président Nabino Koutayek. Le président Nabino Koutayek. Le président Nabino Koutayek, la carte. Le président Nabino Koutayek, le président il faut le coco, président là, il était. Ah, nous avons une petite sœur, la mère, tu as un concert, tu fais sur la porte noire, tu fais des bandits. Tu fais un mouvement. Total ka galère mo boye ngulu pa mo ekoti po président so aya kana ba staff na yeti ba bureau ba koti natala be maire pe na kati oh ah yo sanina te holo ba kutu nenge nini fandi kakati fandi kaka bakepe ba fandi côté na bango amoni yobe ngape na fandi na amoni yobe amoni nga ko ba boni ki na fandi na petite na ye petite sœur na ye pe na biso ah siko nga boule benza que non trouble onini habité au sala bien te tika pema mais na yebisi petit na nga ya papa wa Roma esi petit na nga bureau na nga esi petit lobana mutuboye aya kwa ofanda kotoyo tokande ba bureau na ko mamona inga na zalaki wana petit ko yakata de pate yo soko kuna l'homme prudent voit le mal de loin banko kaka pemi kaka bu amati na podium président amati na podium ngape na ye na fa na drum fandi ente ba obiga ndike za kati ba guitariste ba bandi komeka quoi ba réglage ba zo régler c'est quoi une provocation à président tout ninga ah ndene ni yo chef d'orchestre mobimba ba guitare za dérégler boye o yuko lo baté na tout tali kaka boye eta la tout ninga bi ah est-ce nga za sous guitariste vraiment donc à part donc na beta sous guitare pour na ba sous ba guitare za dérégler na tikela kaka na no réponse wa na fa na nganye il faut que nzembo moko boye communiquer fula pour na bossa na histoire à côté communiquer fula ka buto bani nzembo to bandi mais tant to bandi nzembo ce ga baluki atalinga na simaneti kaka on veut être bien te vous comprenez ce ga baluki ce ga suka mais baluki nga batenga zéro oh acho zéro. Alors Papi Gen, bazaki na choité, na telema penza la drum. Na bima na libanda. L'homme prudent voit le mal de loin. Yo tembe ozui. Azalaka muninga na yo te pe na kotikala ka ozala muninga na yo te. Papi Gen to lobe la vie. Makambo nyonso na maboko ya Papi Gen to lobe la vie. To lobe la vie Papi Gen. Émission kitoko oyo faut kolandaka pona kopesa makambo. Yango to bisimino ki azalaka muninga na ote na kotikala pe kozala muninga no te pe to kosala pe compte yozafa kwa ngai as artiste donc voilà mbote na muviolo azalaka muninga na yote je suis pas ton ami nazalaka muninga na yote Papi Gen to le la vie Mister Siatol nazala muninga na yote nazala muninga no te Papi Gen to le la vie avec Adi Lodolé, c'est le jeu, c'est beau comme un gueux aujourd'hui. Nazala Moninga na yote. Nazala Moninga na yote. 4 fois, prêtre, Washington, grand pays. Papi Gen, Tolobe la vie. Papi Gen, Tolobe la vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Mbote partout, bino bato bolanda kabiso à travers Tolobe la vie officielle. Vraiment merci Nabino. On m'appelle les belés surtout à Bata Suisse. Zinago de Makoulousou merci parce que soirée wana et ça là qui est concert privé on est ça là qui vraiment bato va comprendre artiste, va comprendre force artistique. Voilà, merci encore une fois. La bande de Suisse, colonel Freddy Lumbouena Dio, président Dos Santos, il y a maman Nabiso Angel Diasuka,
Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo, en tout cas, des gens suisse au Bamoni Samaki, en tout cas, big up Nabino. Et tout ça, les coucou et pas Yande Konabiso, Big Antumbu, mon papa Sika. Voilà. Merci à Washington, merci Nabino tout, Bandeko et Bolandagabiso à travers tout le Belavie officiel. Jérémy Mona Canada, Michel Yolingaga Yangoyo. Il paye des Gokao de London, l'émission na Yango, Papi, les rois cartes illimitées, Formule Asuka, Pinosi Agostino Masso, sa papa social. Les lots Nazali, na petit cachet. Voilà. Mais, il faut tout ça la différence bien. Sérieux, on a un petit cachet, mais là, on a un grand cachet. Avant tout, Banda, on a un extrait au Mouké. Oui, bah, mouton a un bisou à Zanani. Chaku mama, chaku mama, chaku mama. Nene Jafar, chaku mama. Ya. À la guitare rythmique, vous avez Anto, Deden, Denewade, Deden. Ok. À la guitare basse. À la guitare basse, vous avez Dada Kome. Dada Kome. Ya. Ok. Je me présente moi-même, Yaedi Mabungu, le chef d'orchestre. Merci. Ok, je m'en vais tout de suite vous présenter ma Croix-Rouge Baillé, l'attaque Croix-Rouge. L'attaque Croix-Rouge, l'attaque Croix-Rouge. Oh, Loki Samboula. À la batterie, j'ai oublié s'il vous plaît. Aimé d'eau. Je vais vous présenter maintenant la composition des chanteurs. Au micro numéro 1, vous avez Dindo Yoko. Au micro numéro 2, Jengaka. Jengaka, Espérant Kisangani, Espérant na Shakara, Espérant na Shakara, Espérant na Shakara. Ok. Au micro
c'est la première carte. La première carte, c'est le pape Joker. Au micro numéro 5, 4. Au micro numéro 4, vous avez la voiture de luxe. La voiture de luxe. Benz Bosiana. Aboubakar. Merci. Au micro numéro 5. Juna na Tatana Sati. Juna na Tatana Sati. Tatana Sati. C'est un patron. Toujours à la guitare basse, le patron Joe Mali. Nous avons encore un deuxième drummer. Le petit caché. Malaco. Applaudissez s'il vous plaît. Merci beaucoup. Artiste Mbote. Mbote, Papi Gen. Bonne santé. Santé kitoko, ndenge ozomona kaka. Santé kitoko. Siko lelo na yambina pourquoi na oki ba bengi petit cachet. Siko lelo o siko na yambina ni. Oyambi Malaco. Malaco, les grands cachets. Oh. Grand cachet parce que mo yebi. Musalango tout salango trop. Un petit cachet zalaki nanu kuna bon mwana ozali kobeta na ba yaya ya mikolo. La différence à 10-15 ans. Yango bazalo benga un petit cachet. Petit cachet wana euta na Zaiko langa. Na pesa kango. Les anaki. Oncle Bepes, oncle Bapius. OK. Na le vieux nangai que son âme repose en paix. Teddy Soukami, ancien président ya Zaiko. Ouais. Bango batu bapesa nga kombo wana petit cachet. Est-ce que Zaki va s'inspirer nani pour ba pesa un petit cachet? Ba s'inspira. Quand on a na Zaiko. Bon, ba vieux tozalaka na bango. Ti après tu que ne maki na ntsele. Quand on maki na ntsele wana. Bon. Comme par hasard, ba vieux bango tout badala ki na tongo wana parce que na maki na Zaiko, ils allaient penser que boulot. À partir de 3h du matin, au bandi ma répétition. 5h, 6h. Alors, Tongo Moko Boye, vient biso que je salue de loin, à Chelon Munga, Azalaki Pire, Azalaki Ndeko, ya Likinga. Alors, ayaki ko passer anniversaire nae, na biso ensemble na Tsele. Sikotanga ye, ayako kuta chef d'orchestre Pepe Feli Manouakou. Pepe Feli Manouakou tane karaté na Suisse. Pepe Feli Manouakou, Teddy Soukami. Ba oncle Batutu na Zaiko bon. Ba vient na biso Meridio, alala kine ba pongi. Ilo Pablo alali na ye. Alors ba vient ba do beta on est ba ça être ba aventure. Oh sinzo ekunde mo sinzo. Azemba banzemba kala. Na Achelo Munga kolo anniversaire. Après nga la fanda ika bola tali drum tazo beta drum azana ete. Ngabia esprit kota kaka. Ati na fanda na drum. Bando beta drum tano no beta drum ba vie ba kam ah petit o beta ka drum boy. Ah. Bala moko vina nga ngenkerme ke sonama Belobi ngenkerme. Meridio. Ayemba mo via botolanga Kessler abotola baguette. Ça les ganga non Meridio basala ka poete tika peta beta tika.
ti après wana nde oncle Bapius ayelobelanga petit yo komona obe ezalaka nani nga bino komona kaka sugar okomona ngai wana kolera na quartier sugar komba banoilere yo mwana moke esomelaka noa ngabize nga melaka nanga noa te abino kobanda elo petit loko otiaka mpe bakache na porte petit komona yo petit caché ndenge mpe kende bayetu banobengaka petit caché ti bon kende kaka bongo donc oncle Bapius mutapesa komba apesa oncle Bapius na Teddy Soukami ok voilà ce que betela biso nanu petit caché na langa star ezaka ndenge nini po nde namoni bapresentaka wana ezaka ndenge nini ondo jouer rôle nini mpona kuna et puis bondo vivre ndenge nini kuna kati langa star nga mpenza nazalaki motu azalaki mpenza aye na zaiko ntango evoloka azongi na zaiko ayekutanga na deja na zaiko ntango grand père bozi azongi na zaiko ayekutanga na zaiko bon evoloko tokomaki kokangama na ye mwa trop tellement evoluka azalaka vie moko azali neti babokulu neti bapapa wemba donc alingaka mwa bato moko boye après tokoma kokangama na lai ta tokangama evoloko aye kofungola bar na ye na yolo ye 11-12-13 ntango afungola 11-12-13 wana tokoma kokangama na ye alors jour mosusu kaka boye vie abenga petit yaka nanu petit landanga na mélodie oyo parce que namonaka neti lere moko oyembaka mwa bien eka nanu kolandanga na mélodie oyo bamoko abandi kiria gloria wana fievre mondo mwanda bakisalanga bolingo nga mpe na bakisela yo lokola minzoto ya likolo sikotanga losala bonga bitala yo sala likolo nga nasalaka na se tobandi osala fievre mondo ti fievre mondo mpenza esili eye kokomake na vie fa kotisa nzembo wana na zaiko alors jour ya répétition ya zaiko nga mpe kutu nazalaki te buta matima moto aosala arrangement nango dere wana baoncle batutu na zaiko après répétition wana bamona ye komona vie nanga evoloko aye matonge epai ngai nazalaki kozala na matonge aye kolukanga petit ndenge nini petit oyebi ke likenga asali kaka bameme voix oyo eza kosala na palais oyembaka bien petit en tout cas namoni ke yo fana komisa yo chanteur ocomprendre ngasi kotikalanga na mutu un temps nakomi mpe kolingama mingi na evoloko tokomozala de moi trop chaque soir nakendaka nela 11-12-13 tobayaka biso baboki banini bon eye kokoma ke makambo na bango na verkisi ke monga na mateta ke se nomme repose mpe eye kokoma mwa mobulu ntango esala mobulu wana verkisi abotoli instrument epai ya zaiko abotoli instrument ya zaiko mpo nayebaka jour abotolaka instrument wana tobetaka concert mo boye na la hit na lingwala epai ya colonel azali soki colonel izwa epai ya izwa ntango abotoli instrument wana zaiko mpenza esali neti lali concert ezobeta masusu te nini te après quelques jours boye nazokende epai evoloko nakuta PDG ke mongana agare car na ye awafani ya babali evoloko na se bazosola na evoloko namonaki yango mpe suspect me nga naleki nanga bango nakendanga na bar na 11-13 nabaye nanga mwa pele zoka nde bazokoze makambo ya langalanga star ngu nakendanga lobi nango nayekuta vie de newade na evoloko na grand-père Bozi bazosolola etango VD na moninga tango VD ne wada moninga asali neti nga nazala wana te nayoka masolo na bango te problème na comprendre te pona yinga na yebaka nga mutu nazaki na ba lettre wana oya ba révocation ya ba evoloko po tozalaki ngai na vie na nga ke Chisali Nyoka Longo Mvula le président ya Zaiko tozalaki nga na ye toutaki foire
tozalaki oboni ba Renault oyo tobenga kwasa Renault kotsaka vitesse na liboso Renault 4 ya vie na biso Chebos aye Chebos tozalaki na kara vie wana toeti epa ya vie na nga Olemi Echar vie na nga petit kite pa ya Ogi apesa yo kokoma ezaki Ogi apesa yo ba lettre wana kobima tozobima nazwi ba lettre yango kobima nazobima namona ba lettre de suspension tana ba lettre wana ngabi natangi kaka ba lettre de boyo yo basimisa ko ba lettre mapana ngai vie na ngai ti nyoka longo vie na nga donc yo kaka vie pire vie na nga nyoka longo oncle Mazaza ya Debson Deve Mwanda Bimi Mbale donc nga nazalaki na entourage ya ba vie wana pire petit na bango touti fiki na vie kozonga tozonga boye parce que l'air wana Zaiko ekomaki na mwa mbeba moko boye vie na nga Pepe Feli na lwako asali Zaiko na kata Zaiko donc ngai Shekedan yenga tozaki mo ebele na Juju tozaki mo ebele tosaki neti mwa groupe mo boya Nzonzingi mais elongo Nzonzingi ya disque comme Nzonzingi ba concert donc Zaiko ete libaya awa omona biso siko to beta su côté moko boye na komba Zaiko Zaiko emonaki likamba wana eti mwa mystique baye komona que non en tout cas donc mutala contacter makambo wana eza manuako donc vaut mieux tolongo na ba musicien oyo bazobetaka na manuako en même temps banzembo lokola ba Fièvre Monde lokola Verkis abotolaki instrument banzembo lokola ba Fièvre Monde banzembo lokola Anifa banzembo lokola ba SCC banzembo wana to Verkis produisaki faut batu o ba kolonzembo wana bakoki ko toucher même pas 1 euro et pas ya Verkis alors ba vie wana bango tout bazaki bambongo na bango à partir de wana Zaiko siko décider que no bato bazwi bambongo pas Verkis faut bazala suspendre ko suspendre bango siko kouta opso to uti foire wana pour directeur mutu oya s'occupaka na makamba d'administration ezaki Olemi Echar ko yepa Olemi nde via ibsinga bokende pa Olemi apesa yo ba lettre wana tant on a vu ba lettre wana siko na ye kotala kaka mondenge kaka ezalaka na moni ba lettre de suspension wana via Jossard afandi na voiture na libanda après na kotala siko no evolo ko faza suspendi bosi faza suspendi batutu wana lisa bakoma batu fo ba lokola ba epe ba pidi batu nde okende pa evolo vie bokeba bozwaki wa mbongo wana kala te mitinde kokwea tina ndenge mpe ntango Verkis abotoli instrument nde aye kokotaki siko evoloko asala orchestre lokola Fièvre Monde na lere wana yango nde tozalaki na mama na ngenge mama na succès nde yango wana Verkis ayeki kopropose evoloko asala orchestre evoloko mpe lokola prometaki nga nakoma chanteur yango mpe nakomaki na kote na ye wana mpenza nakoma koyemba na Zaiko nzambe azoyokanga jour ya concert ya hit jour la hit jour wana nayemba concert mobimba tozoyemba ngai Vieux Jossard po jour yango ya redo ayaki te Bimi tozoyemba toyemba mpona bamaelika naza koyemba babombaka nga nsima rideau mais jour wana mpenza nayemba mpenza boya toyemba mpe concert esili toke lobi nango na ntongo toyoki bakangi ba instrument mba liboso oyemba concert mobimba liboso oyemba concert mobimba liboso ebandaki po Bimi aza koyeba concert retard te Bimi te Likinga Bimi ayaka premier chanteur ayaka avant la concert po baza kobanda nazongi epai nga na yo tolinganaki nabandi yo mingi na butu nazongi die epai nga na yo tomesana epai nzoka ya basouvenir mai na miso naleli mingi ntango namoni ebale na bafololo soki nakanisi nde olobaki na ngai tokobina tosilisa mawa na biso yeye samedi tolakanaki na yo
tokobima ulimwe banzembo wana ezala ava concert ebanda so bayembi nzembo wana bandeko nalembi kosamba botika na keiko pe ete etape balobi yanga na yo eleki banganga etape ya lelo ami yotikanga na mawa nalelanga na nani yo kindelanga moke sango ya lelo na ye o soki bima bandi nazongi epai nyokalonga ye ayembi etape après bimi abandaka na misolina okati solo bolingo oya motema moko misolina nakomi mwana mawa bima zao bana nzembo wana siko na ba terre nango ngai nalela mwana mama ngai naluka yo misolina yebo otiki ngai kaka na posa zongelanga siko mutu akozongisa place alikinga oreda zao ya conserve retard siko vejo sa omona bengi kashe tana omata na podium omona bapesinga micro wana maelika baza kotia barideau baya barideau na podium baya barideau na nsima bapesinga micro nake na nsima rideau siko nazongisa kaka ai nalela mwana mama naluka yo misolina yebo otiki ngai kaka na posa zongelanga nga nazongisaka siko na rideau wana na leli toza na nsima wana na basere na nga jesali Marie Lukaboye bagode lere wana ti après wana mais jour à concert la hit wana nde jour pendant la telema na podium wana za petit mwana muke je sara benga petit yaka oyemba tozoyemba pe toyemba ti concert sidi lobi nango na tongo nde baya kobotola ba instrument ti bamutu na instrument wana na kemonga na mateta ye kuta yaka te on ezalaki vieux sonnier Denis Wade bakozaki boxer vieux wana donc omeka nini sikoyo grand cachet carrière na yo mpo na yo oyaka komona ke vie na yo komi musique quand ke en tout cas nga na tikali nanga kote oyo okomona ngo sikoyo wana après combien de temps après combien de temps en tout cas Zaïko déjà na Zaïko Dieu m'écoute nazalaki na salaire nanga salaire salaire parce que moi je travaillais dans Zaïko pas comme musicien nazalaki kotia bakashe nasala porte ya Zaïko soki otuni baegetoyei otuni bamanaja otuni bakitata bari papa onotia bakashe mpo moto akota soki mpo moto abima abandaka mpo na musicien abima soki motu musicien te soki ofuti tike na yo okoti concert soki ngo bima okesala molomo libanda osomba eloko ozwa mutu bayebaki ozalaki na kati ifo beta ye kashe na porte siko nga na obeta bakashe wana donc ezalaki te ko obete ofele à cette époque là baparent bandolo banoni parce que te lere wana kutu wana na kima epa na biso déjà so kima ndako avant ezalaki kutu te so na kimaka ndako touti Zaïko zaki obetaki na mamaleki na befale wana epa bamoleka toutaki concert tozoya ga nga tozonga ndako po biso tozofanda na bongolo eza frontière ya matonge na kimbangu siko touti concert tuna lere wana na kina partir ya ba 22h ba 23h soki yo mwana moke minere soki kingabo ezwi yo kaka na nzela mpo bakamia kingabo etambulaka esirikilaka siko bakanganga na kingabwa siko ntango baye kocomprendre ke père nanga aza sirete mpo papa na biso azalaki sirete nde fo baparent baya mpo balibere nga babenga siko père nanga na mare nanga baya mpenza ti nazo na kalamu oyebi lere wana kasho ya kalamu omoni jakarta epai moko bato bazalaki soki après baconcert bayaka wana basombaka biloko ya kolia ozolia nzela nde bayaki wana baye kolibere nga ntango balibere nga nazonga na palais papi ge na biso nazwa lokutu moko na palais oyo monaka na bapetite sœur na bagrande sœur frère babetanga na banzeta fufu a partir ya wana nde epai nakimaki ndako
donc yo kimano de parler na kimanda kaka partir à jour wana mais naza déjà na ba deuxième CEO si on se retrouver kuna nini au moment de vacances nakende ko se retrouver l'histoire za mulai tozalaki na massa nanga Tati Konde César ngala Tati Konde Tati Konde moko Tati Konde wana yoka baemba wana pi mutu oyo to baline bomona to tambola ka to sala wana pe toyebi na biso mamba basi on était encore vraiment des jeunes on a yeba article sur souvenir moko pour la première fois César Akumba pour bazaki na ba jeep bazaki na ba car belé César juste ça yebi car pa na bango ayebi ni Akumba te donc on a zako linga film moko na busumelo Mimi que je sali. Donc qu'est-ce que côté touti kaka bongolo to sali kaka moi tout côté wana tozoya to kota pa lupanga ba César et les kaki ba mapangu tu ya kimbangu po bango bazali ka sirika savubu wa yebi Tati Konde ayebi côté la station essence moi zala ki wana na bongolo kwa bongolo alors César a tout apenza lupangu na bango talaka boyebi voiture mais boye o tuti lupangu na bino siko maman na ba César pauvre maman abetanga na César na ndenga danger à partir de wana nde na yeko kokoma na matonge na yeko mapela matonge na fanda na matonge ti bon histoire ya langa star yeko banda soit langa star yeko banda na yeko kende evoloka yebisa no petit makambo na la kaka yo ekoki pour faire qui c'est possible sur un instrument on a oya botolaki na zaiko lobby ya répétition comme ça au banda rap na chant jour on peut dans le on a matonge na zoya makolo mais quand même vous avez déjà na yeba déjà gamme makambo tout mais comment biso botama musicien tu ngala botama benza musicien vous comprenez na beta drum na yembaka koyemba oyo ya manœuvre te obike il y a des koyemba ya manœuvre na koyemba oyo ya solo vous comprenez on a ali solo kuti trois chanteurs bazoyemba ngamo na yebi place ni na kocha voix et puis na kocha voix ba chanteur faut ba sepela ele kozanga ki yango vous comprenez tozali na studio tozali na studio na ba Serge Mabiala ba Suzuki na ba Kutu ba vient ngai le grand mon grand frère papa na bastar Juna Janana poto bandeli bakutu karate zo bimao na studio ba petit bango bazo kama ba vieux ono bengisa ya kutu batu mususu ndenge zala to suka kaka boye fo ba yebi nenga na yembaka alors yeko koma na répétition langa star tant on a commis na répétition langa star jour balaka ki na répétition fe banda na libanda kaka wafanya wana epa Voloko de loin na talaka Espérant à Chakara. Bon, la talaboy, Dindo Yogo. Bon, la talaboy, Vejuna, Azalaki déjà, Muta quartier, mon yolo, Mutu pire, Mutalai. La caméra te pour naïe. Ce qu'on a ngabo, la talaga ngambu boye, grand-père, na lai. Il passe seulement 6K, Azaote Kaba, Aote Kama appelé. Sisi kama boy volo ba sisi ka na lela yoyo na kamwe yoyo mama sisi ka wana teka kama abuki na koti wana sans froid peka ka petit mais na tuna pende volo kona bosi ngam mais veyo la kakinga comme ça nga chanteur ba moni awa ba yeli ba dindo awa na moni ba janana awa na sko no yemba place na ko yemba ndenge nini enta bango bali ba bukali na koseka likambo bangela yango wana eza nango rien en attendant boko bana ndenge baya ya Bron babandaki na Zaiko na ndenge nini ofu bana na pop nini pop ko chanteur pop obika les aïki ceux qui avant concert banda faut ba chanteur pop ba yemba ouais ba jerke ngambe ngana yebolo banglete siko na kobanda pop ngo ndenge nini ote ngana mwa mai toilette on la tsayote ukana ko secrétaire grand-père Boziana na Voloko là il a bando la sang anglais
Moi, ils ont une aventure. Là, ils ont ma tongé. Tant que ils ont ma tongé, la bête il se pas ya. Batunangai. Donc master donc. L'inspecteur Pokabo, j'étais salé là où tu es. Et mes dollars, ils n'en ont perdu, que son âme repose en paix. Robert Robelito Kalema. Eh bah massa. Oh non, yo zonga su batu wana batamitema mabe boy. Kende beta kata drum yo beta no drum kende kuto beta drum. Da partir wana lo bine ona yo kene yulo. He ne pas là. C'est bon, on a coutu ole champ, ole na ba champ pop. Vous me na beta na drum. Ah, bah c'est pelé mais oui, ils ont un problème té. Banda na drum comme ça, o banda ko yembaka. Si à partir de jour on paye un jour oyo papa Wemba mère Charoufa le grand maître Franco Luambo Makiadi na papa na badindo yogo jour bayaka na institut pas Voloko jour on a un mauvais souvenir makasi po papa Wemba zalaki benda vie na ngala zalaki kolinga pas za kolinga trop amona benda vie beaucoup là ya bayaki na car moko boye fiesta bakar mo mikebo ye bapel fiesta yekolanda dindo yogo aye kaki no ba chanteur tout bakei bakende mais naza na besoin dindo azonga wana bazobenga evoloka bima tala kaka franco aza libanda bakebisa evoloka no grand maître aza wana baza na papa Wemba na Charoufa boye alai mpe là il peut esprit un grand esprit à danger la bimi wana oh ndenge nini problème nini oh te bon sikoyo grand maître mtazo ebisa evolo problème yali awa papa Wemba alobi ki ba mise tu ba kene bango me dindo façon na viva kama evolo na bi bon ngane mutabota dindo ngane mutema dindo za kuna kati ko benga ye mo ya kolonga benga vio gope vio ga bima wana terre ebisa na papa Jangi avait ebisa dindo que non moi na ngai tala kaka boye tala bato kwa Franco baye yo fozonga viva même temps pe vie dindo baye ebisa bango que non en tout cas nga kutata na komata mopila sa na taxi na ndimi yango mais viva na ko intégrer ngote na kozonga te c'est ba moko mère Lusha Charoufa atomboka faut pesa mbongo na ye mbongo nani oyo ando futa mbongo na ye tanga utaki bilamba na poto ba mission baké wana bazwaka ba bilamba na ye faut pesa mbongo comme qui discussion les rois pe Voloko pe le côté les autres la bar na 11-13 tina ndenge Voloko akotaki na bar abimisa mbongo apesa mère Lusha tu histoire eleki les mêmes jours où on attend Verkis ayoki makambo wana bi ebandi bongo atinda kaka camion uta ba instrument bozo makambo to ale ukene maki de partir la journée to ukene inkisi voilà sikoyo Tomé kobeta no masolo ya PDG qui a mangana Verkis Mateta ou Azolan Zimbu parce que yo personnellement parce que j'ai moi temps peu belé pour vendre naie. Mais quand on peut télévision, on va vers qui ça va qui monte kana ya ko sakanate. On va vers qui ça va qui ya qui fait Jomali, on met la batu ya ko sakanate. Mais t'as besoin vers qui ça va qui ndeni. Déjà que son âme repose en paix comme histoire voilà. Omoni Papi Gen to betaka masolo ya balabala te. To betaka masolo ya batu balobi te. Musicien so afanda na Verkis akoyo jamais koloba likamba ndenge wana pe déjà zaki na bakana ipinga te azalaki muta logique azalaki mutu ke non soki boyokani likambo boye akosala ngo nga nazala ba témoignage avie wana ala bena ba témoignage na ye nayebaka susu premier témoignage nanga pa PDG déjà premier nzembo nanga nasala PDG mta produisanga premier nzembo nanga voilà déjà. Mais nous avons un témoignage moko. Un jour, il faut que la Centrafrique, que Bangui.
Langa Star. Wana Langa Star ya deuxième équipe. Donc ba Espérant Baké, ba Dindo Baké, ba Tutu Baké. Totikali na basien, totikali ngane voloko. Nazali pe na poste na nga pesa kinga sous-chef d'orchestre. Mazé allé à que je sali avec Nadine Massidi. Mazé ya chef d'orchestre, nga sous-chef d'orchestre. Nga mutu na géraka mbongo ya orchestre. Nga nazali trésorier ya mouvement. Alors eko koma likamo boyo to betaka na porte noire na Lemba. Betaka concert kuna to beti concert. La terminé soir. Ouais, na côté ya ba riva menga, côté ba riva. Mbeba mo ekoya kuna entre ngai na président ya orchestre. Yebiga wa makambo moko boyo. Ozana na raison likamba mo peut-être donc il fallait que na tomboka ya danger. Après concert ici de tika kapenda de tozo beta concert mais likambo wana ekoyi. Vous comprenez? Likambo wana be ekoyi place mutema na yo la pas mutema na yo fandaka ufandi penza boye mutu mo boye penza na mutu na yo obeta bien temps. Non comprendre bien. Non comprendre bien. Net mère, net ga. Ah OK. Obi ka ndenge za la ka bon. Mo na yo. Oyebi ke non. Ok, nous avons mis chez Bango. Pour que le concert. Oh, président Nabino Koutayek. Oh, président Nabino Koutayek. Président Nabino, à quoi l'air européen a la star, puis surtout la carte. Oh, président Nabino Koutayek. Où est-ce que président Nabino? Il faut le coco, président Light. Ah. Dans une petite sœur à mère, tu as ce concert. Tu fais sur la porte noire, tu fais voilà, nous les bandits. Tu fais le mouvement. Tout à l'heure, l'air moi, ngulu pamo ekoti pour président so aya kana ba staff na yeti ba bureau ba koti. Nata la maire pe na kati. Oh. Ah, yo ça nini? Te holo ba kutu nenge nini? Fandi kakati. Fandi kaka bakepe ba fandi côté na bango. Amoni obe. Nga pe na fandi na. Amoni obe. Amoni nga ko ba amoni ke na fandi na petite na ye. Petite sœur na ye. Pe na biso. Ah. Sikonga boule benza que non trouble onini. Exact. Habité au sala bienté, c'est kana pema. Mais na yebi si petit na nga ya papa wa Roma. Ezi petit na nga bureau na nga, ezi petit lobana mutu boye aya kwa aya ofanda koto yo. Tu connais ba bureau na ko mona inga na sala ki wana petit ko ya tata de pate. Yo, soko kuna. Okingo ya osala nini? Vous comprenez? Ah, isalanga bukanga na ndinga danger. Sopa o mabe. Sopanga danger na pe mikaka. Ngape. Na robeta te na robeta kaka l'air yé a komata na podium. Na pe mina kaka. Wana ngamoko titulaire à drum. Na chef d'orchestre. Na za trésorier ngam na kipa mbonga mouvement. Sikovia yebaki to yebaki te. Koyeba ndenge nini? Ke wana za eloko. Oh, ayeba te ndenge nini? Orchestre mbeyebi ba tout ba yebi. Banko kaka. Banko kaka. Pemi kaka bu amati na podium, président amati na podium. Ngape na ye, na fa na drum. Fandi ente ba obi ndenge za kati. Ba guitariste ba bandi komeka quoi ba réglage, ba zo régler. Seconde nga provocation ka président tuninga ah. Ndenge ni yo chef d'orchestre mobimba ba guitare za déréglé boye. Okoyi ko lobate. Na tutali kaka boye. Et la tout dingabi ah. Et c'est nga za sous guitariste vraiment donc à part donc na beta sous guitare pour na yeba sous ba guitare za déréglé. Na tikela kaka na no réponse wa. Na fana na nganye. Il faut to ba nzembo moko boye communiquer fula pour na bossa na histoire à côté. Communiquer fula. Ka buto bani nzembo to bandi. Mais tant to bandi nzembo soki baluki atalinga na simaneti kaka on veut mettre bien te vous comprenez soki baluki soki ya suka meza baluki nga batenga 0 oh acho na 0 alors papi gen bazaki na choix te na telema penza la drum
bima na nga libanda comprendre siko nzembe kondo sala neti nini bon tozalaki na animateur na sobo Miclin ayebi mpe kobeta drum te aye wana baondo beta ti nzembe esili ntango nabimi libanda nga nde nafandi boye nakobeta mpe te naozonga na nga pane wana ngai Mazeya Koko Anana tofandaka biso na hotel toboyamaka bandako bandini tolalaka na hotel tofutaka tous les jours après nazwi na nga taxi nazongi na nga na hotel apemi ntango bamasta bauti concert baye balamwisi nga motu na nga makambo osali kuna donc yebaki mbonge ya danger mbonge ya danger ndenge otiki drome vraiment lebino mo botalaka wa makambo ndenge elekeli wana ayebi na mer ezalaki dimanche bulobi lundi ba mardi baye kosenga biso bacarte de citoyen pour le voyage nazwi mpe carte de citoyen na nga napesi mpe carte de citoyen na nga bon mardi mercredi na nga na soir nazwa visite ya lero wana azalaki accompagnateur akomaki soliste après azalaki accompagnateur Omer akomaki mpe nazali ko baomela ye omela ntoko Omer abimeli nga na tongo motu na nga nga nauti na institut mais mibeko moko ekwei kuna ke yo okovoyage te comprendre nga namoni yango anga bia nga voyage te problème nini nga mo déjà naza titulaire na drum nabetaka drum nazanga moko ngam nasimbaka mbongo ya orchestre ngam naza doyen na orchestre wana nakotikala na likambo nini namoni yango rien napemi nanga mercredi wana staff oyo ya obayaki staff ya bamare bazalaki 3 po Mazeya azalaki na kati Koko baya siko kotala biso neti kaka pardon makambo elekaki wana boye so toluka mwa place moko boye tobaye boki tobanda okende touti na hotel Legentry tozokende na fuga tozoya siko mpenza groupe 6 personnes tozoya na musika po lero ya biso te toye na bavoiture te na musika tomoni siko car moko tozoya malembe tant tokomi pembeni boye batie mpenza 100 mètres mais bomi tali moto yango boye ba totala boye président ya mouvement on comprendre président ya mouvement yepetaki na car wana siko atali ndenge tozalaka amonango kaka bo aleki ake bazalaki na mutu na ye Gina Doda que son âme repose en paix baye na Gina biso ntango tokomi na fuga wana naye kokutana na vie na nga mobo ya Zaiko que je sali beaucoup po aza vivant lelo Edo Mbuta vie na ngai Edo te kokutana na ye na baru wana peti na ngai bopesa bango dekaze ya boki baboka yango siko lero wana ezalaki bex epi bex ndenge ezalaki na kino pesi so dekaze ya bex or ke pai président kendeki agaraki car atindi sikoyo mutu bazalaki na Gina akende na otala mouvement ya bato wana tofandi kaka bozotala Gina akontinue ndenge nini ça va boye tanga kebo akepanza kuna président fomona donc staff wana kutu danger bapetite wana kaka donc biso pesa koyeba ezongi lobi nango na ntongo Omer kaka omela ntoko abimeli nga lisusu na ba 6 heures po bazalaki na président Titongo na président Titongo nekala sikola tongo na bimeli nga kashe yozomela bapofani yozolala no bapongi awa tala okodie te on comprendre biso buto ezalaki mpenza réunion donc na staff na bavon bamaître Jean-Pi bajano pétrole banani batutu babike okodie te donc affaire yali awa yo faut kutana na PDG omoni likambo ndenge ezalaki okutana na Verkis po moto akosukisa makambo eza kaka Verkis namoni mpenza affaire wango ekomi sérieux nabimaka na ntongo na kapela wana taxi ba VV Santerre tokomala komaka na VV Santerre wana kuta PDG afandi
Mercedes na ye Verkis afana kata Mercedes na ye tanga moni ngambi ah mais yo likamli ni ndangi bono voyager lo likamli na tongo boy ngambi na patron nde na ye boy vraiment tala problème eza boy donc il faut le décider que ngai na voyager te pour président baki momi na ngai siko likamba ngo déjà koyaka epa ya Koko Anana epa ya Koko likamba ngo pese koyela ye déjà Verkis pena de noa de baye baka likamba ngo ka président tasala président ko bro abi benga de noa de comme tapé na zo matana escalier do bato kutana VDN na VDN noa babi vie PDG mutu abila benga yo PDG pas quitter VDN be akita de noa de kende pa evoloko lobana ye na lingi na yo kateke mono atikali na voyage batu nyonso bakende na langa na star batikalaka na mwana oyo soki yango tika ye en tout cas na lingi na yo kalikambo wana te fa voyager VDN mpe lero azalaki na golf na ye moko ya pembe boye tokota na golf ya VDN wade ti epai ya lai ta tokóma kaka na to mpo lai azalaka système 7h 8h déjà la mukaka soki ala muka mona temi kaka na porte na ye porte ya lopango na ye azotala na ye monde ndenge ezalaka kaka yo mutu na mokili moto alalaka ti ba 13h 14h mobali oyo ya solo alamukaka fozwa mopepa libanda fozwa mopepe ya ntongo esalaka bien esalaka mpenza bien mais vie alamukaka na ye azotala bana bakoko bazoleka bana bapondu banini tanga moninga wana vie de newade mais yo lero bamasana babongisa bavalise mpona voyage yo lero oyo ozotambola na yo kaka boye donc likambo nini siko vie de newade place azalaki acomprendre te pambo vie de newade ayebisi te nga PDG moto atindi nga awa po ayebisi PDG ke yo lingo tika ye boye te akovoyage na ye tina ndenge pe histoire yango ndenge ekendeki voyage yango mpe Gideon erataki ti basamedi wana kutu donc c'est à dire donc il était une bonne personne quoi donc c'est azalaki motu malamu nayebaka lisusu mpe déjà azalaki mpe motu ko nayebaka lisusu na voyage wana suka nango mpe ekomaki samedi ekomaki samedi mpenza boye ba en plus lere wana kini samedi salongo 14h voiture moko te ekotambola bakanga mpenza babalabala Bou, comment on a beach parce qu'il fallait que ce soit avion à Brazza. Il faut que la beach, il faut que ce soit avion à Brazza. À partir de Brazza, à partir de Kin, à partir de beach mobile. Alors tant que liste bateau, à cause d'un bateau. Alors tant que combat bateau, t'es comme un joli. Vous le t'avez tout le monde contre la combat. Oh, bah c'est pas ça les moutons. La côte à Moutouma, côte à la combo. Vous voyez, par Moutango, Akufa, garçon mobile, Chico. Akufa, Azaï comédien. Tatouka Lombo. Ouais. Ok. Parce qu'il battait. Voilà. Il y a un côté à la place. Voilà, bien, il y a un été. À côté. Tant que bougé, car Bouimbamo, maître Jean-Pi, a bien un peu caché. Là, on a un goyo. Les mêmes voyages les mêmes voyages on est à Bangui bon na yango dimi Zaïr tikala kaka ma musala ki na lemba boye yango wana président décidé de faut tikala kaka soit du ton yango yo ne ko pe malade ba jour yango j'étais vraiment ba souci kaka ba souci kaka ndenge sala ndé to misana tina zongi nanga palais bake voyage tango bazongi premier namoni babenga o bazongi président babengi singa ndenge ba frère de mission ba mission batouchaki na voyage après singa pe mbongo nanga ke non ndongo voyage ite so alar na yo bosana kaka makambo ngo tala kaka boye après sinango après bon faut continuer mais PDG Verkis azalaki une grande personnalité à danger donc na kini na côté na biso ba musicien na habité sur cause de la génération bon na habité pour le kumu koma ya mutu na mutu vous comprenez le kumu le koma ya mutu na mutu na côté ko mela non mela te te côté ko mela nde ata ko mela te
PDG azalaki nanu patron, azalaki na VV Santé, azalaki na Zadis, et puis batekaka ba disque, azalaki na studio, azalaki na son ya kitoko, azalaki na Isa son, et puis ba fabrikaka ba disque na Kitambo. Vous comprenez? Akomela yo combien? Na faire nini? Peut-être na banzembo. Vous comprenez? Peut-être na banzembo. Parce que avant biso to sala langa star, banzembo lokola ba via. Banzembo lokola ba bandeko na lembi kosamba e botika na keiko pe misa molimo na ngai. Boye bake na boite toli nyonso bolobelinga lelo na yoki. Pe pasi nyonso na koyoka pona talisa na lingaki fido. Iwaya moto ezali pasi te botika na keiko pe misa molimo na ngai. Liteya nini fido akoyoka tika na kebisa bana tobota. Mbula nini bula kokola oyo nga nazelaka na sanzi. Andimi na motema na lobi na maloba tika ngai na meka ngai bambula ekotambola tika kokanisa lobi okobosana ngai nalingi okoleka nakotili kelemba ya lamu banzembo wana sikoyo azalaki na studio pour ingénieur sikoyo osali rare osambwe mponinga koganga na studio epuis azalaki na système moko na studio soki azwa résister bato baétranger bakokota na studio te po ayebaki ke agangaka po ayebaki miziki ya Danger Verkis baarrangement mosusu ezalaki ye mte aza kosala place wana kosala boye mpe deja azalaki bongo sikoyo na nzembo wana pauvre chèque dan il fallait boire quand la place caché chat disco donc quand chèque dan bandi caché babo bou akata studio nana c'est loko wana atuti suka fani nana aza koloba na Verkis nani akoki koloba na Verkis PDG nani akoki koloba sikoyo batuti babi te me chèque dan yo ese place wana kotia komba mutu ela mbala suka wana zoganga batutu bafani nye wana pe pauvre karate limbisanga président PDG limbisanga banini ale to continuer nzembo PDG azalaki mutu moko azalaki mayele trop ye pase banzembo ebele asala banzembo ko banzembo na ye nde nayebaka nde banzembo oyo aproduisa bapire bakuba nzembo ya nzambe nakomi tunaka injustice eutande opie o mama nakomi tunaka wana nde moyindo poso moyindo eutande opie Adamu na Eva bangone mindele baminze mauji pare bantalisaka ngo nde moto mwindo mama. Vous comprenez? Wana nde me na yebaka pena nzemba ngo ndenge po tolana bala miketo wana mapiti me banzembo aproduisa banzembo lokola ba yakae omondinga molongani na nga ya motema zongae ibala nayebi nyonso libala oyo ya maloba kama nasili kotulika bavogela ngai likambo ya mwasi na mobali bakotaka te soki okoti kala na sonio nakopeba nzoto mama mpo nakopekisa ngai na ye nalingi ye ya solo ataliwa ngana ndimi na nzembo wana
Pépé Jean Calais, Mami Rosa. Pépé Jean Calais, Mami Rosa. Papi Despola. José Diloué. José Dilou Kabounou. Grand Kassel Moumoungou là. Aïe 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 aïe. Makila ina nzoto motema nga nakomi kobanga nakomi kobanga butu moi mai na miso shuzanga na ndako mboka na biso Kongo mawa mingi tokosuka wapi zina ko bato bakufi lisusu ebele Marai topesi na Polo Nzambe atalela biso makambo oyo bato batelemi na nzela mpona demokrasie bato babimi na nzela mpona demokrasie yo moto telemi liboso na nga na mandoki mama okokobonga mpona nini ye na mwana Kongo oweni nini ye na mwana Afrika nasonga wapi yewe nga mwana Kongo bato babimi na nzela na mandalala na maboko bato babimi na nzela na ekuluse na maboko bato babimi na balabala na shambele na maboko yo moto telemi liboso na nga natomabala okomanga mpona nini nga mwana Kongo Marai Murunga Marai nakende na Braza babengani ngai nakende na Angola babengani ngai nakende na Afrique du Sud mawatro nakende na nzela ya Libi mpona koma na poto na lukavi na nga mawa nakende na Paris babengani ngai nazonga Switzerland mawatro nakende Belgique mboka ya banoko nakende na Braza babeti ngai nakende na Ngolo kabomina nakende na Afrique du Sud mawatro nakende nzela ya Libi naluka nakota na bato mpo nakende na poto ata nakufi likambo te mawa mama nakende na Paris babengani ngai nazonga Switzerland mawatro nakende Paris mboka ya dombengani Parigo nakende na Ngolo mawatro nakende na Braza babeti ngai bakoma kofinga nga boma nyoka tika boma Kongole tika nyoka oh mokili mawatro mama tokosuka wapi na mboka oyo biso bato topotama Congolais ekolo ya fier oyo totonda na bomengo nyonso na se ya mabele na biso bamindele bakoya koluka biso lelo bakomi kobomisa biso oyo totikela bango mabele oyo batikala kovwama nango mawa dema kolusu yoka lisolo lisolo yango mawa tro pasi eleki mawa eleki likolo ya mawa eboti mawa Congolais akoma pai nyonso okei na Australie okuti Congolais okei na Mozambique okuti Congolais okei na Afrique du Sud okuti Congolais partout okokende okuta Congolais mpona mpasi eleki na mboka na ye tokoma kokima nzala mawa
nakende na Braza badengani ngai marai golela mingi nakende na Afrique du Sud mawatro golela te nakende na Angola na Betina sambela mfana nakende na Libye na Bomina mpaseleki tokosuka wapi makulusu zinako nakende na Paris badengani ngai nasonga Switzerland mawatro nakende Belgique